Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la canona ba mbote partout place bozwami la canona bino yeyo na profiter na pesa mbote na mon boss mon patron papa Sibu Mutombo depuis Allemagne mbote na yo papa Georges Zunga otete la ke mafumbe ba mbote na vraiment belé maman madongo ma la patrona moi ça ya fioti ngoma depuis Suède ba mbote na yo vraiment belé toujours Darling Love na émission na vous avez droit de savoir bozaka na droit koyeba to pesa kapo bino boyeba lisolo na biso ya lelo eza boye ezaki na garçon moko aza orphelin akufela papa na maman garçon wana bandeko na biso ya poto bayaka kini babi ba garçon batambusaka bakeche bamsu batambusaka na babar bamsu na baville wana bao batambusaka ndenge ezalaka kaka atambusaka na ebongo akendaka classe na ye akendaka soir azali deya na université aya ko beta libaku akutani na mama moko na entreprise ka moko awa na Kinshasa na ville mama wana sepeli na ye bisi otekaka yo mobali kitoko bo vraiment ozoteka ba sapato ozotambola nango boye abandi otalisa ye no tala boye mais nasalaka kaka boye mpona nzomo ye ya kotanga mama na bite nga lingo tika musala oyo mais nga mona ozwa en charge yo faut tika musala oyo mais à condition que toko mangana au moins si tombal ponga na sepelo makasi oza bagu na ngai tellement yo mo yebi moi mbala na pasi position de faiblesse moi si momi mo boye moko ne mutalingi ye bandeko moi mbala kei alingani na mama ko linga ni na mama j'espère déjà metitima azo balancer les bino ba photo bino momoni wana kolingana lingani na mama bavandaka asispe université na ye mama pe lokwa zena ba relation a pistonné ye mwana mobali azui musala mobali ya mama ya ndako a remarqué que mwana mobali wana bimaka na mwasi na ye abandi siko ba menace abandine nini te ke abenga ye na telefone yo ke bana ote azwa adresse ya mwana mobali wana bayaka ko menacer mwana mobali amsu pe mwana pe bato bakoti boye ba beti e frappe ya na nenga mukete et c'est ça limongo plus de 5 fois à part wana ndezalaka obima na mama mo mais garçon pe na ngambu na yasa ki na mwasi na ye moko boye ya 24 ans mupandi garçon na 26 ans o ba notanga na université moko chérie na ye wana mobali avandisi mama wana abi mama bata nyonso bani nyonso tovali na yo nazo na problème moko te mais ba menace ne comment que ne levi na ngande komi ya danger surtout que mobali na yo ndaku ayebi makambu oyo vraiment nazo mona Kevin na ngeza suna sécurité te na moni mama tika na mobali ndaku ngato kabwana maman peut tellement bolingwa jeune garçon il va déjà mère déjà âge c'est pour ça naki a jusqu'au noro moko boya bien azolongo la pena maman mampu ya bien wana maman lobi lokuta yo ngana kuta yo pa na kin mabenga ba garçon wana batambusa ba ketch babenga ba machaka nakuta yo garçon motambusa ba ketch ba machaka na bongisi yo lelo komi na mutu komi bien komi na mwanda ko zo futela penda kwa bien yo ko sakana nga garçon habité maman nga na poso salo mabete mais degré makambo comme okende la moni ke vie na nga komi a danger maman na bizela na rolakisa yo kasi ko ka bwana nga na bon pete bon garçon peut connaître quoi baje ba boye mona maman ba comment continuer vie na bango na mwana mwasi jour mususu kaka ndenge ezalaka j'espère bon on a déjà photo mais titi la sabino ya 2 personnes basala accident mwana mobali ba mutuka eye etuti bango tindiki bango e finani ndomoni garçon o na fi oyo ya 24 ans innocente abatu akufi bakufi ndelelo na plateau ya vous avez droit de savoir to lobito sala nanu analyse est-ce que maman oyo likambo asali bien to asali mabe to kaka est-ce que soko aider mutu na vie ezake mutu wana fo azongisela yo ou bien ndenge nini yango nazanga moko te na plateau metitima so oki ko fongola balandi nyonso ya Congo Check Check TV
leo nazaka na bambani na plateau nazana bilimbi nazana Pati Kobetox na Pati Kobetox. Bonjour Pati Kobetox. Bonjour Darling Love, la patrona, la canona, mon amoulouba ntoto pete ya pembe lisusu, balobi mingi éclairage na mbeto. Bonjour na balandi tout ya Congo Check TV. Bonjour na moto abatami na sima caméra, ndeko na biso meti, musala toujours po biso to baki mingi to salaka. Mingi to lo barate et na batutu balinga ngai. Merci beaucoup Pati Kobetox. Bonjour Bilimbiye. Bonjour la canona moi c'est pembe. Mon nom est Liboso na ba fan tout bazola. Ouais na pesi na pena mboti na ngana ba fan tout obalanda pena Congo check na ba obalanda kate bozo pena occasion ya ko s'abonner lisusu na chaîne o ya leader na pembe obala pembe place azali pena papa mutombo ba mbote vele na pesi lisusu mbote. Merci. Ndingo ndimi lisusu ya mbanga lelo na pesi mbote na ngana muto za sima na caméra metiti mba mo bala nzoto mike me suka na mwana na pesi pena ba mbote vele. Merci beaucoup Bilimbi. Pati Kobetox, mais c'est l'artiste Bilimbi. J'espère Olandi Liso na biso bien, il y a tonton na biso yo. Il y a 26 ans au Kufatiki biso. Ndenge alingana kina mama oyo me et mimi na liwa. Tant amoni que maintenant c'est l'équipe et pas ya mobali ya mama ndako sengi mama fo bakabwana. Mais mama bizela na kolakisa yo. Tala et mimi lelo mo amba na biso na liwa. Analyse d'abord repas na yo. Darling Love, merci. Encore une fois merci na ndenge o ya minga sur na plateau na yo. Au moni toza ba africain. Biso to ba africain. Tolinga mingi ma culture na biso tolinga ngo. Et ça rappelle moi muke respecté. Darling Love nga ndimité ko makangwa papa moi 80 ans. Toi ya 75 ans ndimité. Tu es pour dans ça l'analyse. C'est que moi je peux dire par là que de comme balio ce qui a koufi ils a mérite. Il a mérité la mort. Kota la sikoyo agi ya mama wana. Na ba photo na moni ndenge zoleka awawa. Nathalie agi ya garçon oyoyo. Il mérite la mort. Iniquité ya maman mukolo ndengwana. Ça ni l'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge. Oh. Wana bien en français, ba français ba sala ngo bisotin. C'est normal biso ne na Congo to romona ke eza nango normal. Na Congo ne to mona ngo eza grave. Et na introduction nge banda nini? Toza ba africain. To sala la mingi culture. Darling Love. Bando botami tsoko mina age ozana ngo lelo. Yebsanga mama moko boye o aza déjà na 70 ans, ana mbali ya 40 ba vanda ndako mabota pe bana pe bakenda classe oyo sio mona to banga nzambe ezate le quoi déjà ezate c'est que garçon wana asalaki mabe donc envoûtement wana akoka pe ko bimana maman abotie po wana déjà maman aja maman boy ko bimana na maman boy donc il mérite la mort donc to ke ko sala ngo débat to comme ça on sonité le ça analyse to sali ngana analyser tant obeta li solo Nathalie lunga garçon ngo Nathalie âge Nathalie maman Nathalie analyse na ndenge na ngai na comprendre que eza mérite nae bon ton opo lingaki ongo so boya poani nde bande ko beto ndengwana bolingwa ndima ngondo yango nati ndima ngondo so ba beta yo ndimo beta marapo ozaki na lokote ba betio ozui musala ba betio ozui voiture nde pe ba beta ozwa pi lupangu nde pe ba beta ozwa pi vio ko mpe danger na vie tant on kata bongo c'est qu'il fallait ba boma yo kaka. Donc, c'est normal que son âme repose en douleur et en désordre. Oh. Et je pèse bien mes mots. Dès que je pèse bien mes mots. Donc, garçon, soit Koufi, il mérite la mort. Merci beaucoup, Kobetox. Bilimbi, on a dit Pati Kobetox à lobby. Le lobby garçon Oyo a mérité vraiment Kokoufa. Pour abonner comme on a nzoto ya maman o azam kolonae. Et puis on a déjà kanda makasine na vandia. Moi je pensais pas que mutu lokola gérer Pati Kobetox na vandia wana akobimisa maloba lobi wana vraiment je pas aimé. Ozomona dans la vie mutu na mutu nzama kele na étoile na ye. Ozomona mwana mbali wana zana étoile na ya koluka mbongo. Mama wana nandenga yakina mutu kana ye liboso ya entreprise.
Nanzelo na kutana kina ba mibalité. Non s'il vous plaît, laisse-moi d'abord. Non. Na meka kuchango moi mafuta na moi pilipili na moi mungu epesa so elengi. Moi mbala nzana étoile na ko lukambongo. Mais il est écrit quelque part dans la Bible. À chaque jour suffit sa peine. Donc le quoi on doit regarder catch. Moi nana moi si on a 24 ans, on doit fils qu'elle lit parolia. Attends étoile lukambongo, t'as combien dans l'esprit à presser. Attends étoile aux la presser na vie, yango mimi na liwa. To ko la mambo étoile, une étoile, étoile sama comme sous bilimbi. Attends étoile lukambongo, soit une étoile lukambongo ngabo ya maman au départ. Il mérite la mort. Non, je pas aimer ce que tu as dit. Alors, nanzela wana kutana na ba mibali te tina ndinga komaki place mwana wana zo sala musala na ye ya koluka mbongo na zo teka baketi na moyi soki mbule bandi azo pola moyi makasi otamola pena na se moyi ayena bakisi na ye omoni bino ba mama oyo bozo keno sima bakisi ya yo lekisa bana bato osanti ke no o azana étoile na bana ko utiliser étoile na ye osimbi bakisi na oye na ngwe pa mwana mbala bato 24 ans opesi o ko pesa oche biloko bochaka wana ya ko dominer ye akoyina ye okomo bima na ndengo lingi okomo utiliser ye okomise pena télécommande na yo ozo télécommander ndengo lingi non tu viens de parler non tu viens de parler non tika ko pousser ngatina non mata tika tu as mal parlé. J'ai mal parlé. Tu as mal parlé. Tu ne peux pas dire que Moutoua a mérité l'Iwa. A mérité l'Iwa. L'Iwa va mériter Kango. Est-ce que tu sais que ça est un bon mot ya Moutou? Nous avons pena rotangue la Moutoua, pena makila ya bato les alikolo, kobandaka na Moutou, na bapine ya Moutouka. Oye touti bango. Chauffeur wa kumbi Moutouka, na maman atindi bango. Est-ce que ceux qui m'ont yo, moi, bon, toi qui n'est pas tout zonge pas. Est-ce que maman yo yebike ko la kisa mwana wana mutakala na yo ezali sum? Est-ce que biko zo mo dire mwana bato? Est-ce que Gogo moi na 24 ans tu peux pas faire ça? Mais moi na batu ya mobali OK longo na bilamba libosona yo mama mo bimandengo zana mama okuba osila sukali. Si la maman a fait ça, c'est parce que quand on a ko me koko tro mukie. C'est que maman azali maman e ba kisi na ye, azaba maman na soki ndenge nini. Asala ngo pona intérêt na ye. Maman na imoka bika ko la sama mbali na mutakala bongote. C'est que olobi kamo eza capital. C'est que maman na muto ba kisi na ndenge na ye. Bon pona nini garçon wana andimi à se faire embourber na bateau wana ya bêtise. Je viens de dire que maman wana ba kota ba kisi tout solo bangoti. Ba kisi na ngo za ba domination. Ozomona a dominer moi na bato na ba kisi na ye pour avoir ye. Tu vois? C'est garçon za ina étoile le kambo tendo le baki. C'est qu'il faut rectifier place wana. Rectification. Azana étoile ya mbongo ba maman wana basala kanini. Batala kana parti ko beto sana étoile mbongo il faut na attaquer ye. Omoni boko bana bilimbi ana étoile ta ye avanda kuna ye tokosala leni tokosala nini. Omoni tolo ko muto azana étoile. Ndaki no luka mwana mbalo wana na étoile na yako luka mbongo. Amemie tozonga na muto aide yo atangi so ba classe aussi si ya pistono zu musalo boya kabo. La canon. Ko beta wa bazo beta mwana mbali oyo. Papa suka mobala mama wana solo banani ke no yambaloyo yambaloyo. Yeba ki ozalaka na ndako na butu toyeto chemoto. So kufi. Komoni ataleke no nabanga kama kamongo na sa nini natika parce que maman ndenge est-ce que basiba aussi on a pena bato ba swana mon bato ba ye ba telemi ba betio pena lilo mona kati ya bato na longo kuna yo suba na mbeto ibine sone sala sone mais ce qu'on likambo ya keno bazo beta ye bato ba ye mbango basala intervention bakuti papa mo boye ya mokolo akangi mona na nzoto ni nazo bimana mwasi nanga ozomona esala soni bilimbi na ina lo mo boye na kati ya analyse oyoyo na ina beloko moko boye ce que autant ba beta garçon wana papa non tu beta garçon pour ani po garçon na bimana mwasi na ye n'est-ce pas oui so garçon wana aboyeni na mère wana oza seke papa non ndima vraiment que non baboyeni ya solo eloko nini sala ke baya ko beta ye ozomona parce que ba mona bango omoni so est-ce que ba bazo mona bango te a se retirer vraiment na ko se retirer likambo ko sila au moni li comme na lobaki na deux parts darling love la canon na habité netinga na muluba makasi dona muluba na ba niveau moko bono ba teso 100% ko za mukie dona muluba makasi donc comment na niveau ya kobima na maman moko boye déjà o baza maman za na bana age na ngana on sala ngona onte de 1 de 2 garçon wana
asali mama wana bien condamné mingi mais azali na position de faiblesse akutai na moto azoede darling love tolobi bien à chaque jour suffit sa peine nzambe abanda kotala de mwa mobali na temi na samoi ayengi boti bateka te nzambe mutatindeli mama te na ba nini garçon ngo ayengi nzambe moke mwana mobali atamboli me banda tongo ti eroyo ateka taketch moko azwa lipa ya kolia ayebi nini o nzambe ngabongisa lobi te. Regarde, au moment où tu vas bangindi lelo na vie, va souffrir trop. Aboyinika ko misala mabe, aboyika ko kende banzela wana na koma na mama mwa mukolo pona koma boye. Aboyinika na sala nini pona koma boye. Andima ka souffrir ndengo wana. Andimi ka souffrir bongo ti lelo a changer. Garçon wana eloko eselebo eza nini? Omoni babenga ngo ba désir moko charnel. Pour ça ya nzoto. Et puis na complexe. Tant on a peut-être garçon mo pas les caraboué. Garçon a les carnavals voiture on a papa de muta sombele soit maman na bango. Garçon les carnavals voiture on a garçon fait la palande ya bien on a ba yani bazara na ba position bien. Ya on ba bongo. Yo pe, ça l'effort. Yo souffrir pour ba leki na yo, to banana yo, basala nini? Basala bien. Soit continuer ki bongo. Est-ce que soit ça les parce que banga bando beta betende ngwana. To nga kufa lelo. Malgré tout ça. Akoyi na mbeba. Akuta akomo bimana mama wana. Est-ce que ce qui est likamwa ko kabona il faut ko boma ah makila ya mutu kanga kaliboso nzambe tu vois na temela likamwa pourquoi na temela ngo poani zela na temela ngo poani le roman te accident de basale maman non mama wana oh mama na ba ke na lakisa yo tu vois ala kisiye ozongo la canon omoni ngana temela kama pourquoi moi bien je ne sais pas comment faire du mal à une personne. Lelo tokokutana boye tolingani nga na yo nako sala mabe te vome yo sala nga mabe nalinga mutu sala ka pour faire souffrir motema mutu mususu te ozomona ba famille bato bakufi wana tu sais combien ya passion bazana ngona motema malgré mama soki bolinganaki soki ke bolingwe esili te pourquoi koboma non va dormir dans la chambre ndé chéri kobetok solo va dormir dans la chambre na le bongo po anipo garçon wana garçon wana tango asepeli si mama pesi mo garantie. Plutôt, maman fouti minerval. A s'appelle si maman fouti bon à garantie. A s'appelle si maman sombi voiture. Maintenant, on s'appelle sa maman. Il peut pas bêta kaït. Il fallait à continuer à qu'on dimara le coup de n'engwana. Ou soit, maman, le coup boyito boyana, changer d'adresse. Et comment on dit bon ça va? Bah, il adresse n'a pas. Bah, bête la ngaya. Bah, on tout manganda quoi. Changer d'adresse. C'est comme que non, aïe qu'on comprend. On ne pas makamusu na lobakango chaque fois. Omoni ke o bakangi mutu na kisi o ba cheli mutu soki zakala ha mama cheli mobali zakala ha mobali avanda kana ndao un jour ozo comprendre mama makamone sa nini e kozwa fin soki ezi fin mutu azo conscience mutu ezonga mama wana pe conscience amona mbali sa nini ezongi conscience ezongi laisse-le libre pourquoi koboma mutu ah maman a comme non contrat n'a pas peut-être le roi yo bika zamto bakisi contrat pe amwe ke comme na suka senga ki sacrifice yanga to garçon wana ko lokola azakine na étoile nzo kanisa wana te a memami na ye garçon a memami na ye a tant memami à se faire embourber na bateau ya mama wana ba comment ça la parcours na mama wana mobile ya mama wana comment tu ba menacer mbala liboso mbala et ça ma aboma pe a kota Jean 23 Kota Jean 23. Garçon mon fille, mon papa mana papa mukolo. Et bah luke là et fille on a azana mbaina mona mukia mana papa na mukolo. Papa na tina ba bomba ba na kati ya voiture. Na kati ya voiture. Awo kana binza remo benga chamukwale. Et ça ma quelque part wana. Et ça la ma wana. Donc ezanini. Conclusion to conclure déjà pour la histoire na biso yo. Pour conclure moi je peux dire ceci. Bandeko mibalo batikali. Toi, jeune garçon, comprendre le nous ça dans la vie. Au mon ébiso ba oh lelo. Là quand nous avons danger, dans la danger dans ça ba film miné na mboko, dans ça ba film miné na mboko te ya monde. Na tala ma na ba chaîne câblée na tête na les canaba TV5, na les canaba A+. Et puis j'ai de preuves tangibles. Est-ce qu'il faut que bon ça va le quoi comme istana que le mère moi mukolo be mère ngasa na ba parler mère ngasa ko za ministre te. Ezana tamoko boye. On nzamba bongisaki na moment opportun au koma onaza parce qu'il est écrit même dans la Bible balobi il y a des femmes que lui-même Dieu a rendu stériles au na moment opportun a pese bango bana donc na moment moko boye o comprendre que non souffrance aux anango lelo et ça douleur y enfantement y a bonheur o souffrir lelo pour le bébé ta bonheur donc aux la précédente na vie
biso ba pati ko be toxo to ba star minene vraiment na silepe ba orthographe na ba pays mususu ya Afrique mais tala lelo yo na vai na rapena no boye et là nini yo jeune garçon via ba mama wana ko kena ngote so koti c'est que non oti na suka ko boya yete so moni ko boya ye c'est que ça nini c'est que tika na yo c'est que tika no kota no na via ngote onga koloba yango na conseil opesa ka yango wana ba mama wana ba komo kena na ko na suka peut-être papa a opesa ngane ifala ka pesa ngai suna mbetu te na luka jeune garçon ko misangai to kan sapeka te ba mama ba na ba kisi exact peut-être akomo mona keno akomi pe likolo akomi likolo mais muto kitanga zong sanga moral na se azate na zo jeune garçon moko na rini na ngana ye bambote sans plus tarder mouluma mutamba muyimpa mukala ni santé les boss si bu mutombo na pesimbote na Irène Madiani de moi-même tu es ici là au cœur na pesimbote na Jerry Kobetox moninga ya Pati Kobetox ou alors je pèse bien mes mots na pesimbote na président nanga président nanga bienvenue to Kebana l'honorable donc le futur député donc Azad déjà député donc je le confirme avec force na pesimbote na ba on est son pasteur nangai Félix Mukanda na pasteur nangai Flavien Bouyamba et puis na Emma Malage. Merci beaucoup ya Pati Kobetox bilimbi to kabwana déjà bambote na yo et puis conclusion na lisolo na biso oyo ya lelo vraiment naza subiente parce que nalinga te makila moto etanga ndenge makila etangi vraiment nzamba lola alendisa mitema ya famille oyo babongisi bilenge oyo baocho okufa mais maman yo place aux alliés vraiment tu seras maudit toute ta vie parce que ce que tu as fait et ce que tu as créé na ba famille ya batu sache-le bien un jour tu paieras je te le dis nazolo bango pena na motema moko nazo kapena passe na motema je te dis tu paieras et tu es sûr là où tu es que tu paieras bango tena nga vraiment na pesi nanu na Carmela Kabamba le cœur de l'homme puissant bango te venu place aux alliés na pesi bango tena nga pena et pas Rit Katen na pena place aux alliés vraiment na États-Unis na pesi bango te belé na pesi bango tena nga et pas mon vieux à moi mon vieux Georges Djunga mon vieux bambote belé place aux alliés vraiment na sepeli vraiment kasi pour na émission mais ya pas c'est que moi na mobalo wa kufa na moi na mwasi wana bino pe place aux alliés bo sengela bango mawe pa nzambe mais mama wana bo sengele malédiction mbote na nga suka na pesi et pas d'Acosta sans place aux alliés vraiment na France bambote belé na sukisi wana merci beaucoup je m'excuse na pesi mais on a un téléphone s'il vous plaît numéro de téléphone les alliés plus 243 89 77 59 669 page Facebook na Billy Mbiye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que vous avez belé à Kolanda. Émission, vous avez droit de savoir. Toujours quand on analyse, si je, ma solo rane to mesana robete la bino vraiment. Et je peux ça participer mawa vraiment comme moi na mobile il y a 26 ans. Akati vina na mukuse. Moi si il y a 24 ans. Akati vraiment vina na mukuse à boti teninité. Après d'abord aussi ça ba classe na et ça vraiment pas si makasi. Et ce que Monique olinga na mama batu. Bokene musika te toko kokana yo te kolinga te po opesa e vraiment passe to soko Monique olinga papa batu po mema papa batu na liwa nde l'autre là auto mema papa batu na liwa kolinga te eza mabe makasi na bino pe ba mama so yebi koza mwasi ya libala koya kolinga jani ya batu te po opesa e pasi. Oui, mais si vous avez maman, que papa koufa, vous avez le jeune morobo ya chauffaka là, ils ont problème te, to ils ont divorcé, ils ont problème te. Vraiment, merci beaucoup, merci encore à mon boss, mon patron, papa Sibou Mutombo. Merci papa pour la confiance, Moussa Salama Kaka. Merci encore na maman Madongo la patronne et marraine bata Darling Love quoi. Kalate vraiment Darling Love na papa Mokondi et Rosala Nango hein.
d'être là na film. Merci encore na honorable Papinzi là na France. Prêt-à-color moi ça mon délai, ma grande sœur chérie, boza vraiment belé. Merci encore na famille Kamiende Mobimba na Londres wana, Doli Kamiende, Karine Kamiende, maman Orga Kashita, vraiment wana vraiment ba famille à Darling Love propre na pesi binombo te belé. Merci encore à mon réalisateur, mais Titi Mansa qui est toujours bon mon émission qui toko boé. On a vraiment ma cassie à Titi ma merci l'assistance à Clarisse Plasma, moi ça mon condi. Bambo tena vraiment belé. Moi si abatu ya donné ma voumi ça joue on Pedro. Ah viens à donner. Tout ça on rende to kanaki et ça bien ma casse. Mais Titi ma check. Comment check TV. Yasi ba mutombo. Kongo check TV. Yasi ba mutombo.